2 semaines à voter la vidéo. Merci pour vous bébo sur ma télévision. La vidéo pour la colonne Folinga, la journal. Il y a peu pour le peuple. Merci. La fidélité fait confiance pour continuer à causer un ango. La journal, la vidéo, tout fond, la journal pour le semaine que inondation. Il y a grave et seulement qui n'a ville province à Kinshasa. Suite, il y a un bout là-haut et bête qui, pour la vendredi 4 kino, samedi 5 avril 2025. Bolanda, va détailler élément. Bamvula enokaki na ville ya Kinshasa vendredi 4 pe samedi 5 avril esali ba dégâts na ndenge ya kosakana te. Rivière Njili e abandonaki lina yango etondi bisika na bisika quartier Petro Congo na commune ya Masina abattoir Kilika Njili brasserie commune ya Kisenso bisika ya ndenge na ndenge population azalaki inonde na ndenge ya kosakana te ebele babungisi bato na mabota na bango ebele bandaku na bango ebebi likambo ya pasi pe mawa ezalaki bongo na boulevard Lumumba na pont ya rivière Njili epai wapi pour la première fois mai emati kino na boulevard Lumumba ezalaki opesi mbwa boyi moto alekaki te mituka elekaki te bato ebele na butu ya samedi bapasaki nui kaka libanda misusu na mituka na bango misusu pe balalilali bisika oyo bakanaki te. Daniel Mumba na ngambu wana ngambu atala makambo yo o pepe congolais touti koluka mais tozongi tane tozongi na bamai na makolo Congo esengi te kambama na bato ya mayele medena bato baza na bono po ayebi Congo bien bato ya bono ayebi mboka bien Congo baza na mo a dire bon luka ya o ekati lifla po ebukani donc elie bandaku elie biloko ebele na ye kozonga susu boye yango moni donc moyede animika mai mais pozwa babwatu mibale moko eza na katikati ezio ekiti zosuti na ngambo bakongo nde ezalaka mai evimge bwakisiko na kingdom biso kokaka yango tolali awa depuis lobi na 17h si lelo kaka ebouge te embouteillage banzela te na mituka edindi gouvernement bele toso bosani bakanivo te eza te mpo mai ekoleka donc bosaka mama bien parce que ndeza moto okufa boye selon bilan ezali kotalisa ke 33 morts pe plus de 400 personnes mobimba bazwi makama ya ndenge na ndenge bazali kose retrouver na bahôpitaux ebele bandaku na bango ebebi plus de 600 ménages mobimba bandaku na bango ebebi pe bandaku mosusu ekwei badega oyo eselemi na commune ya Masina commune ya Njili pe bisika ya ndenge na ndenge population azali kolela lisungi ya gouvernement pona ba oyo nyonso bazali sinistre situation oyo epesi pasi na ndenge ya kosakana te. Reporter et info lingala journal ya peuple wa mekaki kolobela bino ba conséquences ya mvula oyo e betaki bongo na butu ya vendredi 4 avril reportage. Boye ba dégâts ya mvula oyo enokaki na ville ya Kinshasa weekend eleki ezali pasi pe mawa population avandi bisika na bisika bazali na problème ya eau potable pamba te ba machine nyonso ya régie des eaux oyo ezwami na station ya Njili oyo ezwami pe na commune ya oyo ezwami pe na commune ya Mongafula mingi penza na rivière Lukaya yango nyonso ezalaki ya kobeba population atelengani na ndenge ya kosakana te bakozwa mai wapi ba conséquences ezali ebele par rapport ya ba inondation ya rivière Njili gouvernement esengeli asala makasi surtout pona likambo etali santé bayeba na ko désinfecter ba coin ya ndenge na ndenge ya ville ya Kinshasa epai wapi ba inondation esalemaki pona ko éviter ba épidémie ya ndenge na ndenge oyo eutaka après ba inondation mingi penza choléra pe ba maladi mosusu esengeli koyeba na ko éviter yango tozali kosenga pe na gouvernement ayeba na ko engager na lombango plan moko ya ko évacuer ba sinistré pamba te misusu bazwami nanu na kati ya bandaku na bango pamba te mai ezali nanu ebele moyen ya kobima vraiment ezali te nzokande Metelsat mikolo eleki annonsaki ba mvula ya makasi na ville ya Kinshasa pe na province ya Congo central oyo tozali nanu na ibandeli ya mois d'avril toyebi te tito soki sa mois ya avril pe kokota na mai soki ekozala ndenge nini kasi ekosenga na ba autorité ya mboka bazwa ba mesure oyo esengeli surtout ke tozali nanu en pleine saison de pluie mois d'avril bamvula enokaka deja ya makasi oyo esalemi ezali pasi pe mawa kasi ezali mbala ya liboso komona mai ematati likolo ya pont oyo ezwami likolo ya rivière Njili na boulevard Lumumba
population atelenganaki, ba mariage erataki, ba vol erataki, nyonso wana etalisi pasi oyo population ya ville ya Kinshasa akonetraki weekend eleki suite na ba inondation ya rivière Njili. Tebeta bongo masole tali Assemblée nationale pour l'observer que bosima que ba femme parlementaire ba clôturaki mois de la femme qui toko na journée parlementaire bolanda reportage oyo héritier mapine masale libino. Pona mbale ya liboso na histoire ya parlement ya République démocratique du Congo, journée parlementaire na intention ba femme députée nationale yango ezalaki organisée na Assemblée nationale na impulsion ya Persine Zouzi, présidente ya commission égalité de chance, famille et enfants na lisungi ya bureau na nzele speaker na bango professeur Vital Kamerhe action oyo ya basi parlementaire ezalaki bongo mise en œuvre na scène boye na reconnaissance oyo ezali ko mériter na société na mot de circonstance na ye pour na cérémonie oyo ezali ko marquer clôture ya mois de mars mois de dieu na ba droit ya bandeko basi instigatrice ya journée oyo na intention ya ba député Persine Zouzi arandaki hommage et pas ya chef de l'état champion ya masculinité oyo ebengami positive pour l'implication na ye na émancipation ya bandeko basi na société nzokande ezali sous président ya Assemblée nationale pour na accompagnement na ye na matérialisation ya projet oyo occasion oyo fier ya chandelle apesi bongo makanisi na ye pour na ba cause nyonso oyo ya bato mosusu na hémicycle boye alobaki doublement na assistance mot d'ouverture pour na oyo etali clôture ya mois de la femme Vital Kamerhe numéro 1 ya chambre basse ya parlement conscient na sécurité pour un contexte difficile où le RDC a valu qu'on traverser pour une agression rwandaise dans le supplétif na M23 et pas y a bassi à partie est où il bazali ba victime ya liboso y a guerre y a agression où a évoqué dans la journée où réalisation y a objectif y a législature pour nous valoriser ba femme parlementaire y a République démocratique du Congo paix autonomisation na bango et l'andisa makina succession à intervention moko ya makasi moko na sima ya moninga boye actuel na sein ya parlement boaleki na 12 lelo ba komi bongo première législature oyo ezwami na 68 femmes boye ezali avancé moko a pas de tortue kasi eza na signification représentant ya premier ministre Judith Suminwa ministre d'état ya affaires foncières abordaki ba question ya création ya ba société oyo ekozala équilibré pe égalitaire pour na ko permettre na bandeko basi bazala levier ya développement ba temps fort ya journée parlementaire où il est placé na thème les femmes parlementaires historiques statistiques défi payroll où il va jouer na contexte ya guerre reconnaissance témoignée na ba femme parlementaire na égard ya ba père na bango 6 femmes au total bango bazala qui primé pour na résilience na bango efficacité sérieux n'exercice ya ba tâche oyo et pesameli bango moi si azali ko primé ndeko moi si ezali acte moko ezali ko talisa évolution ya ba être oyo vers abandon ya ba stigmates sociaux pe reconnaissance ya ba actrice nyonso oyo bazali ko sala mosala makasi na élévation ya mboka ezala ki bongo Philomène Omatuku première femme présidente ya Assemblée nationale oyo a dirijaka Assemblée constituante Marie-Ange Lukiana Adèle Kainda Geneviève Inagosi Christelle Vwanga pe Bibi Masango bango pe ba travailler na ba humilité moko ya makasi bazala ki pe élevé na honneur boye ba recommandation et salemaki na occasion oyo président ya Assemblée nationale a évoqué que tenue prochaine ya séminaire pour na ko rencontrer ba désirata ya ba femme parlementaire. Donc ne bongo na ngambo ya premier ministre madame Judith Suminwa Turuka pour le gouvernement ke kuna na IEM congrès 2025 oyo fongamaki mokolo lundi 7 avril na Abu Dhabi boye bake kuna isangisi bongo ba leader mondiaux peu investisseurs ya ndenge na ndenge reportage oyo bolanda yango inongo na héritier mapine pays Igor Ntingi. Premier ministre Judith Suminwa Turuka azali ko participer na annuel investment meeting congressus oyo ezali bongo pona année 2025 yango ezali ko fungwama lundi 7 avril na Abu Dhabi yango esangisi ba leader ya mokili mobimba ba investisseurs autour ya ba enjeu ya paysage économique mondial rééquilibré bo simba ke ba chef d'état pe ba gouvernement ba ko participer participation ya chef ya gouvernement ya République démocratique du Congo ezali ko
retenir attention particulièrement intervention na ye na débat ba leaders mondiaux oyo etali nouvelle vague ya paysage ya investissement mondialisé yango intervenir na contexte moko national oyo ezali marqué na catastrophe naturelle ya makasi oyo euti ko frapper ville ya Kinshasa pe nzinga na yango etalisi capacité ya ko concilier ba urgence immédiate pe vision moko stratégique Zokande azali koloba na scène internationale pour na kotombola opportunité ya investissement na RDC premier ministre azali ko gérer mbala moko ba conséquences ya ba pluie diluvienne oyo ebetaki na province ya Kinshasa pe Congo central na Butu ya vendredi 4 avril tu samedi 5 avril euti koleka ba tempéré oyo e causé ba dégâts ya ndenge na ndenge pe population a commis vulnérable batu misusu pe bakufaki na leadership ya vice premier ministre pe ministre intérieur azali ko coordonner réponse moko ya makasi pour na mobiliser ba ministère ya défense pe ya génie militaire pour na ministère ya infrastructure pour na réhabilitation ya banzela oyo et baby ministère ya santé pour na ba prise en charge ya ba victime gestion ya crise oyo eza na temps réel couplé na présence na Abu Dhabi yango etalisi résilience congolaise capacité ya ko rebondir liboso ba définition so pe kokoba na objectif ya développement ya ndenge na ndenge nyonso wana esangani pe na journée ya combat ya Simon Kimbangu ya conscience africaine oyo ezalaki célébrer le 6 avril ezali kotalisa résilience na mbala moko na foi moko oyo ezali koningana te pona ba peuple congolais bosimba keshwa ya Abu Dhabi pona congrès oyo ezali bongo organisateur ya ville oyo avant-garde pona innovation pe cadre symbolique pona ba discussion na nzela ya ba session ba échange oyo ekozana na délégation congolaise pe ba représentant ya ba Émirats Arabes Unis pe ba projet concret mingi penza ba énergie renouvelable pe gestion ya biloko ya ndenge na ndenge présence ya Judith Suminwa na AUM Congress 2025 ezali message moko fort pour na RDC ayeba na koyokisa mongongo na ye Abu Dhabi, observateur, commissi courage de la délégation congolaise, oyo a présenté ambitieux plan d'investissement dans les infrastructures résilientes, agriculture moderne, transition énergétique, économie numérique. Mikolo ezali koya et kozala ponctué na ba atelier pour na oyo etali intégration économique régionale, yango et kozala makasi pe et ko se concrétiser ba engagement. Toza a communiqué à primature après ba inondation oyo ya rivière Nchili. Tobeta bongo masolo oyo kaka etali ba inondation boyo ba ke suite ya ba inondation ya rivière Nchili nde honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph élu ya Kisenso akitaki pona ko visiter ba électeur na ye oyo ba zabongo ba sinistré ba kendaki ko pesa bango wa biloko ndenge na ndenge mokola dimanche 6 avril 2025 sima na ye Héritier Mapinde mipe Igor Ntingi. Nasima ya koyoka sango ya ba inondation oyo ezalaki cause na mvula enokaki na ville ya Kinshasa mokolo ya vendredi 4 pe samedi 5 avril 2025 honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph ili ya Kisenso alingaki akita ye moko en personne kimona meso pona koyeba eloko nini ekomeli ba électeur na ye ya commune ya Kisenso honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph Biki Rouge matembele ya simandako akoma
akomaki sur place abandaki na avenue Dovoka epai wapi atalaki esika nini esengeli kotia passerelle mpo na population balekaka ntango nyonso na ndenge ya malamu. Bongo na nsima akendaki kotalatala na quartier dingidingi ndenge nini bainondation esalemi bato ebele baperdre biloko na bango, bato ebele bazali kolala libanda suite na ndenge bandako na bango etondi mai. Boyoka population ndenge azali koexplike. Bilamba na ngai nyonso ekei banzungu biloko nyonso eza ya kokende ekei nazaka batalaka ngai naza salite. Asukaki wana te akomaki na école technique iti Kitomesa na quartier dingidingi na commune ya Kisenso po na kotala population esika nini base rassembler ba oyo nyonso bazali basinistre bakimi bandako na bango. Honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph ayaki maboko pamba te, ayaki na basaki ya loso ebele po na kokabola la population pe biloko ya ndenge na ndenge enfin ke tango oyo population akimi bandako bazwa atamo eloko ya kolia bazanga eloko te. Honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph alobi azali de cœur na bango oyo ezali premier geste kasi ezali ya suka te akozala toujours penepene ya population na ye ya Kisenso. Tangu namoni makambo esalemi nalobi nakotikala te na ndako na ngana vanda mpona kotala bino te yango na me déranger na ye mbangu mpona komona bino esengo te nayoki pasi mingi na badega oyo mbula esali bato bakufi bana bacholi babiloko ekei epesi nga pasi mingi na motema ya mibale tana okende ba image wana l'état faut aya ko intervenir eza gouvernement provincial to gouvernement national na biloko kolala ndenge mama lobi donc na kokende na yebisa gouverneur bila Kinshasa mwana mboka Daniel Bumba pe bakameko matape pa premier ministre Julie Souminwa batu basi trouver solution pour bana dingidingi. Eloko honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph asali esepelisi ba électeur na ya commune ya Kisenso bamoni ke azalaka vraiment ya bango ezali raison oyo bango tango nyonso bapesaka ye confiance. Bic rouge matembele ya simandaku geste na yo ekei vraiment na mitema ya population ya Kisenso oyo nyonso bazali sinistre. En tout cas botika malamu hein, botika malamu. Merci. Donc pour suivre journaliste pour le vice-premier ministre et économie professeur Daniel Mukoko Samba, il y a président qui réunion, il y a comité de suivi, il y a prix, il y a produit, il y a première nécessité. Fabrice Lundombi héritier Mapinemi bazaki wana na compte ya Foningala. Pour protéger efficacement pouvoir d'achat ya ba congolais nyonso yangonde ezali objectif moko principal oyo esengeli ko atteindre selon vice-premier ministre et ministre économie professeur Daniel Mukoko Samba. Elobamaki na réunion ya comité de suivi ya ba prix ya ba bien ya première nécessité oyo yemoko a présidaki bosimba ke ezalaki constater na réunion oyo ke ba bien ya consommation oyo ezali bongo consommer na ndenge ya makasi epai ya population ya République démocratique du Congo nyonso etikalaki stable sauf ba produit ya ba prix oyo ezali kouta na est ya République démocratique du Congo. Yango ezali résultat ya innovation oyo etiami en place epai ya vice-premier ministre et ministre de l'économie le professeur Daniel Mukoko Samba. Dispositif digital oyo babingi Talo yango ezali outil moko ya collecte rapide pe ya prélèvement rapide ya ba prix na kati ya marché. Dispositif to innovation oyo ezalaki présenté epai ya ba opérateur économique pe ba partenaire mosusu po na mouvement ya ba prix sur le marché. Ezali bongo po na kolite contre makambo etali spéculation pe disparité ya ba prix na kati ya marché. Directeur général ya Premium John Mwenda alobelaki na kombwe ba participants nyonso akumisi réunion oyo esalemaki pe mode de travail oyo ye alobi atikali bongo ouvert pour na kozwa ba agent nyonso ya ministère ya économie oyo batindami kosala collecte oyo. C'est super, c'est la première fois depuis plus de 20 ans en réalité que je suis dans ce secteur et c'est la première fois de voir un tel bulletin, donc félicitations. On va travailler ensemble. Si nous avons des avis ou des améliorations à donner, on en fera part aussi au ministère, mais c'est vraiment super d'avoir ce type d'outil. Bravo. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense qu'ils sont dans leur cadre professionnel et c'est important que nous ayons des statistiques, que le gouvernement ait des statistiques, parce que quand vous évoluez sans chiffres, c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Pour pouvoir orienter correctement l'économie,
il est critique d'avoir les bonnes informations du marché et ce dispositif est parfait pour nous. Les portes sont ouvertes, et je pense que le VPM a été clair là-dessus. C'est des services qui doivent venir, il n'y a rien à payer, ils viennent faire leur travail, ils sont pris en charge entièrement par le ministère de l'économie, ils sont les bienvenus. ezali bongo na souci ya protéger pouvoir d'achat ya consommateur nyonso ya République démocratique du Congo pe ya activité économique ya entrepreneur mingi pe po na kosilisa likambo etali disparité ya produits sur le marché de vice-premier ministre pe ministre ya économie le professeur Daniel Mukoko Samba azwi engagement ya kotia nyonso en œuvre pour na rendre opérationnel outil oyo to dispositif oyo babengi talo na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Professeur Daniel Mukoko Samba oyo azali vice-premier ministre et ministre de l'économie azali kobunda enfin que ba prix nyonso ya ba denrée ya première nécessité éthique à la tango nyonso stable na ba marché nyonso ya République démocratique du Congo. Nangamo mususu boye ba maman ya parti politique aposem bango ba clôtura ki mois de la femme na bango kitoko na mokolo ya dimanche 6 avril na salle Roselia na Kitambo Velodrome sima na bango Nadine Asona pe Igor Ntingi. Ba mama ya posem viva clôture ya mois de la femme et le kaki kitoko pona compte ya ba maman ya alliance des paysans des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement à posem na mokuse ya autorité morale abdon etina bekile ipand oyo ba mesana kobenga ye le mutu ezalaki bongo na salle Rousselia kuna na Kitambo nyonso ebandaki na moya ouverture ya présidente nationale ya Ligue des femmes ya aposem mama Nadine Ngimana mwasi mayele oyo alobelaki misala ebele aposem esali parti oyo ebimi kaka na 2018 kasi babimisi ba cadre ebele oyo bazali kosala pona mboka ndakisa ya ba sénateur ba députés nationaux pe provinciaux na ba gouverneur kuna asengaki na ba mama moko na moko basala ba effort pona parti na bango na occasion aprofitaki pona ko remercier autorité morale na bango abdon etina pona mosala kitoko alobelaki des grands projets oyo Ligue des femmes bazali ko bongisa to moni bongo bazali ko organiser émission monene oyo ekobanda ko lobela kaka ba femme ya aposem pe séminaire monene oyo bazali ko organiser mikolo ezali ko ya pona mboka bongo na sima ezalaki ngala ya ba exposé ya ndenge na ndenge lokola mama Orneli Ambache ye alobelaki origine ya journée de la femme et puis Francis Katumba ye alobelaki évolution ya combat pona autonomisation mwasi alongwe kaka na makusa pona ko jouir na ba droit na ye Alpha Perla na ngambo na ye alobelaki stéréotype sur la femme origine et remède ba exposé nyonso oyo epesamaki na nzela ya baje ya question pe réponse boyoka madame Alpha Perla ndenge alobi na micro ya Info Lingala. Et puis na yeko yebisa basi ke faut ba assister à ba conférence ya boye pour se cultiver kotanga koluka toujours pour découvrir externe nini esprit on a qui a découvert il y a curiosité za makasi bongo la sima lokola ezalaki journée ya ba mama ba cadeau ya ndenge na ndenge epesamaki ndakisa ba maputa et pa ba mama ya aposem na nzela ya présidente ya Ligue de femmes mama Nadine Ngimana na ngambo ya ba mama pe ba selaki ye surprise ba pesa ki présidente na bango Nadine Ngimana cadeau ya robe na portrait sur place ezalaki komona ba mama ko pesa cadeau ya veste na autorité morale na bango abdon etina pe na président national ya parti mois de la femme esuki kitoko na ngambo ya ba mama ya aposem oyo ezali kotalisa avenir moko meilleur pona ba mama ya aposem oyo batelemi makasi. La paroisse protestante CAC Bongolo, l'occasion il y a sortie officielle la dynamique de culte pe paroisse francophone il y a CAC dimanche 6 avril 2025 la Dilandou azalaki on a compte info lingala. Dimanche 6 avril 2025 na paroisse protestante CAC Bongolo oyo ezwami na commune ya Kalamu ezalaki bongo installation officielle ya bureau ya coordination
oyo ezali bongo kokamba dynamique de culte et paroisse francophone ya CAC nyonso elekaki vraiment kitoko bureau ya coordination oyo ezali kokambama epai ya mosali na nzambe ilo malongi nyonso elekaki kitoko na présence ya Perel Marcel Bundabunda pe président ya balaïque Claude Mbumba yepe azalaki wana mateya eteyamaki epai ya révérend Etienne Kande Bendo oyo azali représentant provincial ya CAC tomonaki présence ya bato ya ndenge na ndenge entre autres. Tomonaki pe présence ya bato ya ndenge na ndenge entre autres évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu oyo azalaki accompagné na ba collaborateur na ye ya ndenge na ndenge. Ba honorable député basali na nzambe pe bato misusu bazalaki wana bosimbake oyo ezali bongo dynamique de culte et paroisse francophone ezali branche oyo ezali créé pour na implanter pe ko créer ba église ya ndenge na ndenge pour na implanter pe ko créer ba paroisse na CAC ezali branche ya église pour na implantation pe création ba paroisse ezali bongo ba nani bazalaki installé pour na bureau ya coordination ezali bato ya Kinshasa Boma Mwanda pe Matadi sur place awa tango culte esilaki bapozaki première pierre pour na kotonga bâtiment administratif ya paroisse protestante CAC ya Bongolo kuna na commune ya Kalamu cérémonie ezalaki bongo dirigé epai ya yemoko Perel Marcel Bundabunda nyonso elekaki vraiment kitoko na micro ya Info Lingala journal ya peuple boyoka président ya balaïque Claude Mbumba ndenge a expliqué. Aujourd'hui c'est un grand jour. Un jour béni, un jour inoubliable pour la communauté évangélique de l'Alliance du Congo. Jour où nous venons installer pour la première fois des comités communautaires de la dynamique des cultes et paroisses francophones. Nyonso eleki kitoko installation officielle ya bureau ya coordination oyo pona kokamba dynamique de culte et paroisse francophone ya CAC eleki vraiment kitoko installation na bango ezali kotalisa désormais bakoti na mosala pona kosala mosala nzambe. Debeta bongo masolo talika ka honorable Néron Mbungu boba ke église Kintwadi kia zia tumwa mafelika bafetaki journée ya le 6 avril kitoko na tout oyo ba organisaki pona kolakisa ebandeli ya œuvre ya prophète Simon Kimbangu. Honorable Néron Mbungu azaki bon représenté na moko ya ba collaborateur na ye. Une fois de plus la Dylan. Kintwadi kiaziantumwa mwafelika kakaim na mokuse bango pe basalaki culte ya kafu kafu pona ko célébrer journée ya le 6 avril oyo mfumu Kimbangu mvulusi abandaka bongo mosala na ye nyonso elekaki vraiment kitoko bango pe basepelaki bayembaki babinaki na bokambeme ya chef spirituel na bango Papa Mantomi na Mbumba nyonso elekaki bongo na commune ya Kisenso epai wapi siège na bango ezwami na quartier du 7 mai boyebo simbake elekaki vraiment kitoko ambiance ezalaki de taille ndenge kaka bino moko bozali komona bango pe Kintwadi kiaziantumwa mwafelika kakem na mokuse batika kadati oyo te pambate ezali date moko munene oyo bango nyonso bazali kokanisa ndenge nini mfumu Kimbangu abandaka mosala na ye po na kotombola poso moindo pe po na koteya bango na nzela ya ba miracle ya ndenge na ndenge oyo esalemaki na micro ya Info Lingala journal ya peuple secrétaire Papa Kambaji alobaki boye ndenge tomoni délécation na ye lelo de yango pe tozomisi merci mingi singa ya famille ebenda pamba te ndenge buzulu sika oyo ezaki pamba te alobaki liloba secrétaire général alingomo mobipa bongo message na ngai ezali ete bozala biso ntango nyonso mpe ngonga nyonso bosala biso te pamba te toyebi tozala biso elongo mpe matondo ebele topesi epai ya honorable na bolamu oyo amonisi ya koya kondima nanu invitation topesaki ye nde na motu nde yango wana tika ete tata nzambe apambola ye mpe Kimbangu abakisela ye bien.
Bosimbake honorable Nerombungu Fumabanga Moyo azalaki empêché à dépêcher qui délégation naye oyo ekambamaki na moko ya ba collaborateur naye MC Congo atikaki bango maboko pambate a contribué ki na enveloppe moko ya kafu pour na kotalisa attachement naye tango nyonso na mosala na Nzambe en tant qu'évangéliste itinérant. Poto malonga pour la balle la bino za potiva puis pour koloko komela yango et puis ça ka santé ya kitoko. Ah merci! Yabouine! Bana nyoso baza kuringa! À la prochaine! Vous allez quoi, mais Protivap est tonne la protéine et énergie! Ah papa, merci pour les Protivap, c'est bon pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine! Bote ma bote la Bino! Vamos kansa bomba bonga! Bona bana na yo bakumarukura bana oyo! Faut laisser kabango, poto Protivap! Et ça, pota te! Allez, kamata! Bon appétit! Bana nyeso ba yaka Protivap! Ah, bah si kulia ya bango Protivap, ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala! Ba yango, chante kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa! Protivap! Poto kitoko pona ba bébé pro. Bozala ki ebele pona kolanda info lingala journal ya pe pona ceux qui vont se pela ki na ngombe sa merci. Na Igor Ntingi Matomi na zaki na sima ya caméra. Héritier Mapindemi ya superviseur ki journal oyo montage sima ke pa Fabrice Lundo Mipe Christian Kengebeni ngala bino. Depuis un rendez-vous. Nous les allons au revoir.